Mais pendant ba année nyonso voici l'homme abima kazonga kate akasala ba campagne bozo kanga ete bozo lobela makamba $20,000 te lelo bo lobela ngo. Supposons que ya solo pas qui est $20,000. Autant que église wana ya mukuna bien ya mutombo. Très bien. Moni bato baza wana. Ebele. Soto bimbonga mabonza ya semaine ifuta nyongwa mokijo. Tozwaka penye là. Message à komela biso azaka na centrale au détruire l'église na Congo. Il jouait un rôle central. Rôle penye la banda jouer yango ba pasteur nyonso ba jouer antéchrist. Ba longola bana nzambe na kati église ba ozongisa bango na mokili. Nde tokanisaka ke basali na nzambe baza ba ange. Premièrement baza ba ange te ba nzambe te ba batuluka biso. Voilà. Mais il faut baser la bateau, bazo éduquer masse. Et puis bazo éduquer masse, kate bazo éduquer biso pelisu spirituellement. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote bandeko balandi ya Top Media Télévision, bandeko balandi ya Sarah Télévision, bino bayibolingaka émission oyo les codes de bonne conduite, voilà. Les codes de bonne conduite yango yo et bandi. Depuis le lundi, je pense le lundi, mardi, mercredi, to check qui pose na émission oyo suite ya oyo bino boyebi oyo donc les kaki, on va plus revenir sur ça. Aujourd'hui Moussala et Bengi Bisso encore une fois na kiti pena awa parce que c'est la toute première fois oyo ngata dingala pa na senga ete na sala na émission awa na résidence ya Sarah. Je suis arrivé ici mokolo ya Libération na ye et lelo na senga kito sala émission à partir à awa une façon ya kosala makambo na ndenge esengeli tokoluka moto sala ba analyse makambo que vous êtes ignorant ya makambo peut-être bozo ko comprendre te ndenge nini ezokoleka. Sarah Tola a promis aujourd'hui à copier sa biso le 4 vérités ya makambo nyonso ndenge nini ezokoleka par rapport ya ba rumeur ezali na ba réseaux sociaux par rapport à makambo ezoko suisse batumi tout ebele. Alors tadingala pas je suis là justement pour nous sala musala na ndenge esengeli. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci l'équipe technique, équipe o ezoko accompagner biso, un grand merci na bon délit, merci pour na musala malamu, un grand merci à papa Diego Milito parce que je l'habitude oloba peut-être ni tété ces grands messieurs mais peut-être ngana sala ka émission na moi si na été. Un grand merci à celui que nous appelons son éminent maître Magui Makiese. Merci beaucoup maître Magui Makiese. Je te salue Adassa, bon appétit. Moi je commence déjà l'émission s'il vous plaît, ça ne sera pas possible d'entrer déjà sur le champ, donc merci, bon appétit, il faut manger calmement. Voilà, nous le travail est bandit déjà. Un grand merci aussi à Maman Bijoun Ketani. Maman Bijoun Ketani, merci beaucoup pour le sage conseil. Maman Bijoun Ketani, Maman Deborah Lubanda, Kilwa ma mère à Calgary, Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzinga Moussala et Bengi Bisso. Toujours continuer Kosala Moussala Nabiso. Elle s'appelle Yvette Mbangu. Yvette Mbangu depuis Belgique. Yvette Mbangu. Ozongi danda kunayo. Nzamba zo lokumu, nzamba zala nayo. Maman l'a dit. Mon réalisateur, ceux qui sont sur le langage moko, te font le plateau. Bandeko Balandi, on a déjà que nous sommes avec celle qu'on appelle Sarah Tola. Maman Wikipédia, Ndengalinga Babengae, l'influenceuse, Madame Diego Milito, Motona Succès, Mbongo Nanga Lelo, peut-être na Gozoa. Donc, Nzambe Azolokumu parce que Oyambinga Nanda Kuna Sarah. Mbote. Obandi mabe tadi. Mbongo no lelo ozongana na nyongono. Na peso na mbote. Mbote na yo mbote na ba abonné ya Yesu. Pitié. Pitié. Tension. Pitié. Tension de matin. Tension pitié. Basali ne mabe sunde batali singango pitié. Toi, la réalisateur à ma case, tension de matin. Tension dans mbote na abonné ya Top Media Télévision. Mbote pe na babone na nga tadi ngala pa. Mbote na batu nyonso tu ba olanda biso na ngonga oyo. OK. En tout cas, merci pe na yo ndenge oyambinga. Un grand merci pe na batu nyonso tu oyo ba soutenir nga de près ou de loin na ba prière physiquement, spirituellement, financièrement aussi. En tout cas, je suis vraiment reconnaissante na bino nyonso.
Voilà. Ok, merci beaucoup. Je ne voulais même pas. Mais le coup, la Sarah. Ouais, le coup, na moi, reconnaissance et pas Yabatou. J'en profite aussi pour dire, de près ou de loin, ceux qui avaient insulté, Ope Bafinga Gité. C'est une famille, la famille reste la famille. Singa famille et Benanaka et Kabwanakate. Donc nous sommes une famille, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, je vous aime tant, Saratola. Parlons maintenant un peu de l'actualité. Oyo Ezo Kolekanaba Internet, Batebele, Basengaki, Sarato la analyse sur cette affaire. Oyo. Ebele bakomi komo nango lokola ba règlement des comptes situation oyo ya papa na biso Vassilom et puis na père na ye spirituellement kuna. Quand tu regardes ça Saratola, tu te dis quoi exactement? Nini oyo ezali caché derrière biloko wana? En tout cas, tu as dit omoni nde tokanisaka ke basali na nzambe baza ba ange. Premièrement baza ba ange te ba nzambe te ba batuluka biso. Voilà. Mais il faut baser la bateau, bazo éduquer masse. Et puis bazo éduquer masse, kate bazo éduquer biso pélissus spirituellement. Voilà. Donc baza bateau faut baser la ba exemplaire. OK. Nga ezo comme sangai. To ebi ke mutu so azo ke l'église ezarabate arabiso. Linga moninga na ondengo milingaka. OK. Il faut kolimbisa, il faut pardonner. Mais lelo na makambo tozomona pas ba pasteur na biso surtout ka et ça mami une église de réveil. Ba pasteur et église de réveil bazo décevoir biso bandimi biso ba croyant. Apparemment bazo linga ba ramener communauté mobimba et bima na kati ya christianisme batu bazonga na bango na mokili. Bazo décevoir batu to éviter ça problème ni nezo lekana. Ni nezo komela bango. Peu importe, il y a des problèmes entre les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'ils ont mérité pardon? Est-ce qu'ils ont fait la réconciliation? Quand les alara na ba famille sont au na ba problème, il y a ba séparation na ba famille to ke luka ba pasteur. Poto za so toke na l'été simbité et to luka ka ba sa nanza me ba vani sa ba pesa solution ba pia conseil. Voilà. So iba problème yé na musala. So iba problème yé entre moi na mobile na ba couple to ki me la pa ba pasteur. Siko lelo ba pasteur bino moko ba problème na bino bozo ko ka gérer yango te. Bazo ki me la ngo na. Bozo ki manango na réseaux sociaux et puis zo zanga même pardon. Siko biso ba na nzambe biso bandimi. Ba problème na biso to banuke nango wapi. Point d'interrogation, c'est décevant t'as dit. Tozo sala ngo ba analyse. Mais toye babatu combien na sima ba sujet o ba opengwa te. Po muto otala so lelo mutu lora pasteur mukuna. Asali muninga ne pasteur boy. Pardon, nazonga na mokili. Ata mutu azali na courage otika mabe. Aotika te po ozo exemple liboso ba pasteur kutu olimbisa te bonga. Et surtout que na communiqué na bango, ils avaient dit que ta cuisine on est basala qui déjà senga déjà pardon, mais bien que le pardon odo banaki ko senga atikala ki ko convertir te. Donc ce qui veut dire que quelque part papa voici l'homme a senga qui pardon na onion so e banaki ko le kana. Donc le pardon na ezala ki peka na place te na communauté wana ya ACK. T'as dit qu'est-ce qu'on appelle convertir? Avant muta senga pardon, pour senga pardon, il faut reconnaître ou convertir. Je m'explique. Na finga ki otadi. Pona senga tadi pardon de na finga ki. Faut na reconnaître non ki na finga ki on a se convertir. Ah papa tadi limbisanga ending na finga ki yo toza batu on okebeta ki libaku en tout cas pardonner. Ce qu'on a ça soni. Est-ce que mon o eleki pardon izalaka? Izalaka te. Tant muta s'excuser envers you a sengi déjà pardon. Et là qui c'est que ami à se convertir parce que nga so na sale lo te non senga pardon te. Et puis na répondre ngo batu non quand des sonné. So ina seli lo côté non sengo pardon te pour pardon non senga le zeni. Voilà. Il faut pardonner à l'accompagner dans quelque chose. Si que pasteur Mukuna et pasteur Mutombo, ils ont Mutombo non? François Mutombo. A sengi pardon. Parce que a reconnaître qui ne le romo ya mabe ya salaki. Yango senga ki pardon. Si que a sengi pardon bon dimite falaka sa su nini o eleki pardon.
c'est décevant, t'as dit, pour les hommes de Dieu. Ils ont comme ça ma casse. Voilà, mais Sarah, aujourd'hui, vous ne voyez pas que Ekokipe Kozala ensemble wana ya Bisika Boni, Papa Mokuna a dirijaka ACK, Ekokipe Kozala na raison parce que déjà lobby était reproché, fait ébélé. Ya kofongolisa ba église na libanda ya communauté oyo communauté eyebaki te déposer les actes en dehors ya communauté oyo ezali makambo ezali prohibé toke malem akoza na raison kofongolisa ba église église ezala ya nani ya Nzambe mais tadi soki moto akomi na niveau ya kofongolisa ba église ebele aosala propagande nani mais est-ce que ça problème mais il fait ça na respect na structure na ndenge oyo koki kosalema tout en suivant le règlement et puis le statut de la communauté. C'est-à-dire à suivre te nyonso azosala campagne ya Jésus-Christ de Nazareth alanda règlement ou pas ya mabeza ke bakangie na boîte omena masanga. Mais asali église mususu pona Nzambe sera consulta ki binote. Oui, boko lobela ye boko punir ye. Mais boko humilier te, boko excommunier te. Parce que abimi libanda makamba yesu te, osaka makamba Nzambe. Mais asali yango peut-être hors la loi. Mais on n'a pas aussi des preuves ya quoi affirmer, on accepte quand même. Mais on n'a pas de preuves. Ozo laksake, ba peki sakiye. To asalaki hors mibeko mais tout le monde quand même baye na nka na réseaux sociaux makambo ya na réseaux sociaux so ezana ba preuve tenga na confirmation na sala ba analyse de pour et de part et d'autre pour et contre donc soki na ngambo bazolo bake na mibeko na bango to na loi na bango il fallait asola na bango rien et mon anati donc so ezaki na loi na bango to na mibeko na bango il fallait pour muta sala église mususu a consulter bango ya sali bongo te eza mabe mais pour na bango entre bango basali na Nzambe eza bien pour continuer ka propagande ya Jésus-Christ de Nazareth boko solango eza likambo ya ko excommunier mutu te ya ko révoquer mutu te ko longola mutu te ko lekele na immédiaté lobeza peut-être pour mususu voilà mais na angle mususu pe et cause a peu faux. Et cause un peu faux parce que l'église est église en Zambie. Et cause à la faux nini parce que aujourd'hui mais parce que aujourd'hui déjà papa Mokuna a beaucoup fait pour que aujourd'hui papa Vassilo Mazala ndenge ye azali abimisi na mokili aujourd'hui crédibilité ya zanango ezali grâce à papa non mais crédibilité za grâce à papa Mokuna te poyemo papa Mokuna na crédibilité te soit pe sendeni crédibilité ba pesa ngo mutu teta di yo tambola mabe osali ba sex step osali makamno après olobake mutu wana opesi ngia opesi mutu anenga na opesa mutu crédibilité non crédibilité za yo moko etamboleli na yo oza ko se respecter oyebi ke naza pasteur naza humain naza na ba sentiment ya nzoto mais na ko sala oti na ko katsa ate. Mais c'est là aussi, jusque-là, makambo ya sextape wana etikala kozala confirmé te etikala ko bimape na ba preuve te jusque-là baloba ezala ba montage parce que makambo susu o ezala kana kati wana ebima ete ezala ka papa na biso avec Mokuna te donc kezape trop difficile pour na ko confirmer ngoza ndenge moko na ndenge yo lobi ya makambo o nyonso yaka na réseaux sociaux tozalaka na ba réserve nango ya kondima ndenge pe biso ke tozala ba photo wana tomona ba photo tomona ba vidéo yango peut-être tozala moins 80% ya confirmer yango to confirmer yango lisusu poso kazaki inosanga ke makala te. Voilà Sarah Tola, merci beaucoup. Tozo continuer koya wana, nous aurons que 30 petites minutes du coup toza déjà na 13e minute to aborder deuxième aspect oyo coïncidence oyo et salemi parce que biso nyonso toyebi bokei nanu ya papa na biso voici l'ompoto akendaki na oyo etali na o biso nyonso toyoka ke ezaki poison papa wana kei a passé si c'est 10 mois si c'est 9 mois na mbetu ya hôpital oyo batu ba yebi des fois c'était trop difficile même pour na komona papa wana alekisi bata nyonso ya confinement ya ba souffrance ya ba nini
Namboka Bapaya. Il arrive à Kinshasa. Avant 48 heures, balongoli nanu na communauté wana ya ensemble wana ya ACK ou ezaka chapeauté par papa Nabiso Mokuna. Et puis même avant 48 heures et bêta un autre sujet qui vient pour na koloba était papa voici l'homme a escroqué papa Nabiso nani le pasteur ici Mogisho $20,000 à tekelaye fréquence ya mopepe na ba fait oyo nyonso misato Sarah lokola muto amayele yawa na zio lokola coach okoki ko analyser ngo ndeni okoki ko solola ndenge nini na batu est-ce que y a un anguille sur roche na ba makambo nyonso déjà non banana ko analyser sur vidéo ba ya ko sala pona papa François Mutombo. Si réellement, si et seulement si, il a besoin de escorner, il a besoin de médiater. Tala lelo na basali na nzambe bakomi ba YouTuber. C'est pitié. Pitié. C'est pitié. Eh, t'as dit. Donc basali na nzambe bakomi na bango ba YouTuber. Donc moni YouTube, ndeza bo biso photo la tabatoje. Photo la tabatoje. Batoje pona. Toza ba jija. Na ba magistrat. Ah OK. Pour kala, so ba ni ba excommunier mutu. Ba aucune église ni. Est-ce que ba na besoin ba tchela biso na YouTube? Même pas. Ba sai na nzambe ba otcha na YouTube pourquoi ba politicien te? Tant ba komi na niveau oya na ngona media. Ki bon nzambe za na ngosu. En tout cas eza olembisa ba na nzambe. C'est comme pagano, soit eu problème na mo pagano en ça nini. Pour ba pasteur non ba sali boy. Mon pagano sens condamné agissement ya mon pagano. Aolela. Aluka na ta frère Wera na frère Kofi, na frère JB, na frère Fali. Je préfère. Ayoki na ta musique na bango à se consoler. Oui. Si ko tala acte wana elaksai déjà que bandimi bolongwa pa na ya za suna biso te. Oh, nguya, onction. Connaissance à parole. Nous tapons ça en Nzambe. Bako arracher en côté. C'est vrai que ba encadrer qui est, bako ko encadrer, ba orienter. Mais onction oh papa François Mutombo za nango, nous tapons ça en Nzambe. Orienté par papa Mukuna. Orienté par pasteur Mukuna. Siko lelo bango na bango basai na Nzambe bako mo ya o régler ba compte na média. Tourbe ngoni. Oui, bon, est-ce que c'est important il y a dans les réseaux sociaux? Et puis avant de répondre à des questions, on a tout une conférence de presse naïe, papa voici l'homme, il a reconnu même à ta oignon sur basali, même à ta o babenganinga, papa Mukuna reste mon papa pour toujours. Bravo. La conférence de presse naïe dans la salle qui mon collègue. En tout cas, bravo pasteur François Mukuna. Mutombo. Mutombo, to comme on attend de la fin. OK. Jésus-Christ revient bientôt. Mais tu vois, Baba Sali Nzambe Nabi Lembo. Malgré humiliation balatisi, malgré soni, malgré poison, mais nasuka nango azo reconnaître aza toujours papa naï. Nzambe pa linga bato bazaka reconnaissant. Alors pour nous répondre à des questions na yo. Déjà muto auti na maladie à poison. Tadi atanga sarande na boiso na nyongo non. Na auti na maladie moko quelconque. Je ne pense pas que Oya traduit la justice pour nana nyongo nao. Ota la état de santé nanga. Sarah se rétablir. Sona bien. Azongi la musala. Na ko senga mbongo nanga. Mais na mutu ko uta voyage na en plein maladie. Ba ko excommunier. Est-ce que programme wana beaucoup ko po oyebi ke bato mususu bakokabilo anengwana te bato batension pa kosa crise ya kufi. Ouais, akosa crise. Est-ce que bakokai kozela tate ke pasteur wana a se rétablir le même cas pas 48 heures. Le cas où na poison a mais quand même peut se rétablir pour tout le monde en route. Muto obela na hôpital mais ndeko na kufi mo e ba ebise. Exact. Ba bina ka o ya na eta o ya za na hôpital a so bo ebise ka ba akata mutema. Tamie to sani to bomba. Ba bombeli epe matanga pele ki ba yo yebisa après parce que bazali na choix te. Est-ce que bakoka ko bomba décision en ante pour quelque temps
et puis bah quoi annoncer voici l'homme. Ou soit idée na bango ezaki kanenga zaki wana falaka kufa ndenga kufite to enchaîner dossier peut-être que les Misaël isusu. Il paraît aussi aux continuer quand la même idée, il y a d'autres personnes bazon di maté que papa azalaki na poto azalaki na poison ba misu bazo loba kezaki tension ba misusu balobi makambo eleka ki ebele ba problème abatu tension et ça là qui est mabe yango efanisa qui na poto, donc tout ça c'est pour chercher toujours ya kotia susu mbeli na poto. Tellement qu'on n'a pas de preuves, tellement qu'on n'a pas de preuves. Tolo belaka pour et contre. Ba cause en a raison, ba cause a peine a raison. OK. Alors la deuxième question na yo olobaki il y a le pasteur Mogisho oye au bradé biso na place publique au ça la vidéo que pasteur Vasilom Azana Nyongona il y a $20,000 à escroquer à tekelaye fréquence ya mo pepe kalawana ye mo pasteur soki Mogisho ba utokangi mo bakanga mo ibina braza ouais. T'as des hommes na makamba ba pasteur et comme moins compliqué hein. Ko sambele comme moins ndenge ngala na camarade na mo wa singa bi makamba ba pasteur jamais na ke musulman. Pour ni makambo ezana ba musulman te. Jamais au monde na ba musulman dans ces gens. Toto banzamba solo ngo arale pas ba musulman. Ba chrétien baza se comporter bo ndenge na ba pasteur na biso bandimi ala kelele. Respect zate. Siko soki tous en a pour Mogisho ba escroquer $20,000. Tous en ont pour. Et ça lui combien de temps? J'apprends sur une vidéo que j'avais suivie, balobi za makambo eleka depuis 2017, donc ça date vraiment. Siko parquet muteza na ngogombeza a eli biso vidéo na YouTube tout ça na moni. Pour boye bake bato bino bo sala la confiance baza bato sa confiance na temps wana nyonso pourquoi pas ela biso alobi asala ba démarche nyonso o esengeli ya benga tinda ba avocat ye alinga suko yamba ba avocat te. Alors la meilleure façon pour na ye ezalaki pona yakobi misango na etando ike lokola ate akaboli bolingo na pesa la afuta nyongo na ye ni né au-dessus de la loi. OK, ça je sais. Oh kanga ba ministre ba président Kamere bakangi bango voici le manzana oh bozana ba preuve ka escroquer $20,000 boke nango na parquet général bakangete yazana bakangete ndeni asa nani po bakangete. OK ngala na ba preuve nanga mta escroquer ngana ke nango na justice bakangete église neza wana zotea et puis tadi na betelo li solo avant na kota place na ngana kota vas-y ngana ba problème na nga ya fali oyebi ke nga pona voyager passeport na ngele laka na aéroport. Oui siko ndenge nini voici l'homme azana $20,000 azo mata avion. C'est parce que peut-être nano bafunda na ba place de mais voilà non c'est que bafunda te nga kutu na komi na niveau kanza eza le mensonge parce que so bafunda obima Congo te mais ba so aza recherché obima Congo te so ki aza recherché obima Congo te papa yo mbongo na nga yo escroquenga ba otindelo ba vokozo yamba bango te to beto avis de recherche to postango partout na ba aéroport kuno obima te. Mais pendant ba année o nyonso voici l'homme abima kazonga kate akasala ba campagne bozo kanga ete bozo lobela makamba $20,000 te lelo bo lobela ngo. Supposons que ya solo pas zwa ki $20,000. Autant que église wana ya mukuna bien ya mutombo. Très bien. Moni bato baza wana. Ebele. Soto bimbonga mabonza ya semaine ifuta nyongwa Mogisho. Mais et koki kozala pe mbongo wana efuti nyongo mais zalande na volonté ya kofuta. Mbongo ekoki kozala na yango ye alobaki papa Mogisho alobi nini mbongo wana eza ya bandimi bapesaka nga mpona sala chaîne nazwa ba problème na bandimi donc volonté wana ya kofuta mbongo wana ezala volonté ya kofuta mbongo wana ezala parce que jusque là mpona ye azomona ndeti le pasteur azali na volonté ya kofuta mbongo wana te yango azokosenga lokola basali na nzambe ba régler ngo na miable bazwa mbongo wana bafuta. C'est la volonté. T'as dit
basali na nzambe baya bato malamu mosusu te parce que mogige soki baescrokaki ye $20,000 il fallait bake nga omoni maka domaine ya mbongo ya domaine ya prière te domaine ya mbongo eza domaine ya prière te eza domaine bokokende nango na justice c'est ça ntango lokwa boya basali na nzambe boya bapaster boyokani te voilà bosani entre nous les pasteurs toyokani te tokumbani inde justice wow. Et que makambo na biso c'est ça donc meilleur choix eza falaki amemaye na justice voilà bakanga ye basambisa bango mbongo nango ozwaki $20,000 esikoki nga bapreuve yango oyo barembourse mbongo ole basalaka nde baosala wana c'est pas bon donc voilà elongo na koka oloba mpona bango bakanga porte wana oyo adasa kaka ozo comprendre ta dit voilà elongo na koka oloba yango wana bazo décevoir biso voilà merci tokomi na suka donc baolakisa biso ke tala na bapaster mokamba komo olakisa biso biloko biso totelemela komema vie privée na média mais bapaster baolakisa biso ke faut omema vie privée na média. J'ai même suivi la prédication il y a pasteur Mukuna, je voulais même te demander tocha yango oyoka ce qu'il a dit na moko ya ba prédication na alobaki makambo ebele mais nga na kataki ka mwa parti mwa mokie alobi nini alobi o nyonso bato bakoki koloba o nyonso bato bakoki kosala ye akipaka na ye biloko wana te alandaka na ye biloko wana te beaucoup plus aza wana mpona oyo etali makambo oyo etali nzambe mais besoin du mélange. Moi, ma vie, c'est seulement tu parles, mais les gens ne t'écoutent pas. Je suis déjà habitué. Et si Dieu m'a dit, sois là, ne te promène pas trop, ne sors pas. Tes combats sont trop nombreux. Les mamans qui viennent ici, chaque nuit je suis avec eux ici. Je suis toujours. Si tu ne vas pas m'accepter, ça te regarde. Celui qui m'accepte, il est là. Ce que Dieu ne m'a pas donné, je n'ai pas un mauvais cœur. Je n'haïs pas. Tu comprends? Je n'affirme pas ce qu'il y a autour. J'aime que tout le monde soit venu. J'aime que tout le monde aille de l'avant. Amen, mon père. Amen. Voilà Sarah, jusque là. Est-ce que ce genre de prédication est allié pour la gloire de Dieu pour non, c'est la prédication. Non, tu as une question nangai. Est allié pour kotombola kombo ya nzambe. Est-ce que ezalaki n'attend na moment oyo que vous savez que il y a des choses oyo ezoko lobama ezoko leka na kati ya etonga na nkolo onga nazali leader. Est-ce que c'était important de proposer bajar ya ba prédication boye? Oui, la prédication tati. Oui, la prédication tati. Oui, la ba pasteur bango moko ba komi ko sala campagne ya antéchrist. Ba pasteur eza sou bata mokili te. Et comme bango moko ba pasteur makamba pasteur ba osala campagne ya déstabiliser église. Bango moko ba okimisa bandimi. Mambuto ba osala ba okimisa bandimi. Tozwaka penye là message à komela biso azaka na centrale ya détruire l'église na Congo. Il jouait un rôle central. Rôle penye la banda jouer yango ba pasteur nyonso ba jouer antéchrist. Ba olongola bana nzambe na kati église ba ozongisa bango na mokili. Eza campagne bazoluka ba détruire église ba bebisi réputation église ba pasteur wana nyonso ba denide si bana ba bebisa réputation église. Yango moniso yoki mutu ba yobe ba ba pasteur bescro. Donc mutu moya za ata na kondima ya pasteur azo prier pour na ezata omoneka escro moya nzamba sala pe ezate kondima ezate.
babebisi réputation à église, babebisi réputation à bandimi, babebisi réputation à église de réveil. Bah toi comment on peut faire maman tazo à maison mère? Oui maison mère. Catholique. Ya kato. Ya kato. Ya kato catholique voilà. Antéchrist, misala antéchrist yango ba pasteur bazo sala. Parce que muto azamayele aoya akoya une église de réveil te. Na makambo ba pasteur ba sala oyo. T'as dit a église de réveil te lobo salara de na kati. Bato kutu ba na kati ba obima libanda ya église. Ba pasteur bango na bango ba komi ko fingana. Soki ya solo azwa ki $20,000. Asa mosai na nzambe Bible ba ote ya biso le pardon. Vengeance ya nzambe leki ya bata mokili. Soka bo ozongisa. Tika mikumba na ye na maboko ya nani? Na maboko ya nzambe. Yo pe pasteur mokili mbongo pere ya yote ya bandimi. Oko tika te. Mais bandimi baza ya ye église na ye c'est normal. Te bandimi baza ya nzambe. Non mais bandimi bazali ya ye. Bandimi la nanu oyo nzambe asalaka kati na ye. Bandimi bazaka ya nzambe. Non. Bazande ya église oyo ya azali pasteur. Kasi mais église wana. So mundimi ako mundimi ya pasteur. Non mais aspect oyo nanga to kende l'église au Congo c'est comme ça na kendaka église parce que pasteur wana na comprena eloko moko boy na zwa eloko moko boy il y a peu des enfants de Dieu aujourd'hui qui aillent à l'église justement parce que ezali église oyo ezali corps ya nzambe bisika boni tokoki kozwa la bonne parole et belé ba koma ko kende pour le pasteur yango donc koma lelo ceux qui pasteur na biso ceux qui pasteur à ça l'église okomona bandimi bakoya tala batu bofi sacré ceux qui pasteur a déplacé l'église frère Mombo atikali azote bandimi bakoya te tu es sans ignorer que na Congo awa c'est que le pardon n'existe pas hein? Tu es sans ignorer que na Congo awa et za na ba pasteur mususu na l'église na bango ba fille bazalaka ebele parce que basatandaka na makambu mususu que un jour peut-être il pouvait tomber sur nous. Toyoka pe que nos jours ka ba pasteur musu bako bala juka ba pasteur musu bako sala et tonga et bon t'as dit c'est que le pardon n'existe pas. Moi je suis un enfant de Dieu, un chrétien croyant, je sais que le pardon existe et c'est les puissances donc libéra mutu na mambo ebele. Mais voilà. Comment mi na Bible même ba pasteur ba te abiso bango mo ba ko sala ngote skoto benga bango baza banani ba antéchrist. Voilà. Bango nde baza ba antéchrist bazo annoncer arriver à antichrist. Bango nde balingi babimisa ba chrétien na kati ya christianisme bakotisa bango bazongisa bango na mokili. Campagne oyo bazosala oyo ya ko déstabiliser église. Bazosala évangile ya ko détruire image ya ba pasteur, image ya bana nzambe, image ya ba chrétien. En tout cas eza pasi. Bana nzambe balemba te. Bazala déçu te bazonga na mokili pona ba pasteur te po ba pasteur wana pe ba bato. Merci beaucoup Sarah. Mais baluka ka place à malamu ya rosambela ba continuer au luka nzambe. Merci beaucoup Sarah, une minute juste poto kata. Dernièrement to sala ki analyse mo boy yonangai to sala ki analyse au lobby mais à ce que nous sachions ezalaka soki bato ba bebani faut ko luka batu ko luka patati patata pour ko luka moi ya ko ba conseil mais c'est sûrement aussi ce que tolandi na vidéo papa Mugisho a lobby lorsque problème oyo e bandaki ko leka akenda akutana na papa Kankenza si je m'abuse pas akutana na papa Kankenza akutana na papa Mukuna pona ko exposer bango problème oyo pona ko expliquer bango makambu oyo que no papa bino bozali bakulutu bozali ba papa ya molimo tala problème o nga na zanango na ndeko na nga yango oyo ilokola azwa solution te ba répondre favorablement te na demande na ye et pas ya ndeko de biso to pesa solution ya on a biso photo la tarabatoge pour l'état da pesa solution. OK Biso te déjà ndenga ye nango ka na média eza mauvaise foi et tant que serviteur eza mauvaise foi t'as dit liloba nanga suka ba pasteur tout ya Congo ba oela kala na bandimi c'est tout voilà bana souci ya bandimité preuve en est sur mon dimi azanga ki osenga pasteur au pied ka prière au PCT mais yonde oza mungamba na FOPC Kambongo. Donc ça passe
bana nzambe bolemba te bocontinue koluka nzambe. Merci beaucoup. Bobima na baeglise oyo bozomona ke Dieu n'existe pas. Baeglise oyo bomona ke bosala campagne ya mabe ya kodestabiliser église de réveil. Bobima kuna baeglise osambeleza ebele. Merci beaucoup, mais je dirais un grand merci à ma serviteur de Dieu Oyo. Théaka évangile avec le pain. Merci à papa Claude Kabouniwale. Ça merci na couple Madjabou parce que aujourd'hui pour la bonne parole bazui baba saleli batu bana nzambe structure oyezake non on peut commencer à évangéliser au panza sango ya nzambe partout dans le monde bisika nyonso bino bokoki kozala Sarah ce qui deux personnes bazali au dédicacé sinon Madjabou gospel papa le pasteur Roy Bondo na maman Mariam, bon week-end à vous. Merci beaucoup. Sans oublier le week-end na yo tata pour Ifapekato, ma grande sœur chérie. Zala awa. Merci na ba vrai nanga. Merci na ba abonné nangai, ba abonné spécial on a bengaka. Nalingi bino mingi. Merci na yo peta dingala paningo ya bibiso. Merci na papa Diego Milito. Non, si ça émission au boité. Non, c'est un merci quand on doit tindela biso $400 na live. Star Africa. Star africaine. Star africaine. Merci pour le $400. Nzambe azala nayo, Nzambe abaksebele, apambola bisika et utaki. Maman Nathalie, je vous salue. Président bébé, je vous salue aussi parce que baza bato landa pena ba émission na biso pe ba partage ka Sarah to kutani malasima so Jésus Christ a été to kutan lobi. Lobi ko le kalelo. Merci. Allez.